Monsieur Laurent Sokoko, le patron de Société pétrolière, donc Monsieur Laurent Sokoko, et pourquoi pas le patron du quartier latin qui est Monsieur Kofi Olomide, notre ambassadeur. Nani signé contrat nini? Pour l'arène, concert. Donc Kofi Naza boy na Laurent Sokoko. Laurent Sokoko a produit Kofi na arène. Nasi na interview aux agents ont publié nga na landi. Kofi a le bien que nga na zuida mbona nga. Laurent Sokoko na Kofi Olomide basangani. Omonyo ndengani. Non, ce que je peux te dire mon frère, ils ont initiative moi bien, tu vois, les loyaux après 12 ans musique est bête à suna pototé. Mais initiative il y a Laurent Sokoko qui a bête à Kofi basolo là donc ils ont une initiative à Malamu. Merci à Basir Moula et bien les voilà, Tobeta Maboko là on voit Kofi Olomide avec monsieur Laurent Sokoko. Et puis là ma partenaire maintenant, et voilà la suite qui m'a capolo et tout ça les papiers ça parce que par contrat. Merci. Bon bon côté pour madame le docteur Laurent, Maboko bon aller. Voilà, merci beaucoup. Na kati ya masolo oyo ya bato ya financer pour to lobi photo lo bango a financer opération ezalaki kuna siko tanga azaki ko confirmer na masola balabala yo Laurent Sokoko yem da ko financer ba combattant. Azozo mbongo wana mama akena kosomba mapango na yo monaki lupango ya Alexandre na mboka na yo wana so mbandaka so nini na kata ke chasse pe o eza confisqué dans minute on n'avait pas Laurent Sokoko donc to confisquer ngo lupango wana déjà donc ezaki ya bokechu nani Laurent Sokoko akanyango za ba avocat de tout ba si bazudi nyonso ataki na kombo ser na batali ser yango ser azota monana nzete donc depuis ya uta mandaka bayana na boatu donc ser donc combien eza ko sila hein il y a des oh Sakanaka France 24 à lobby donc bakalate bazo pour bayebi déjà bayebi tant service ça la maga bayeba nda kwa moko bayebi yango donc neza boy à bientôt toyoka que non ba justice ezo côté la ba combattant wana omoni ba peruana baza soko tali bango bie baloba na TV bazaka bato mabuminene soko tele bokechu libumune elekana ezo place cité au moins a été à Zalo Ligoro. Là, on sait que la vie au fond de la mission vitema. Au théâtre, sur la mambonnerie. Tata Oyo, il y a Laurent Sokoko, à investir bon d'ailleurs. À miser bon donc les boumés sont na sens et bani ko bima ba paquet o moni les boumés bima ba paquet donc bo ketu les boumés bani ko bima ba paquet Sokoko ye moko za dimi accompagne que non mutu azo ya munene na mbongo nanga yango donc il faut combat esila donc abo combat na poto abo pia on na zo confirmer yo combat esili yango soko comprendre que non ambassadeur culturel ya RDC ezanani Kofi Olomide azape grand ya Laurent sala makasi to bunda ensemble. Et maintenant, on va faire la mission à Belgique, à Paris, à faire la mission au Téma. Tout ça, la vie du Moroté, merci beaucoup. Combat, et aussi les la awa d'Angola. Combat aussi c'est Angola awa. Donc, Oyo a convaincu na poto. D'abord, viens chez mon voto. To bendio mato, yo ya Luanda. Yo bi Angola, soso aleki valeur pour les gamutu. Il faut faire attention à Malobana yo. Comme les Robin à Bataru à 15 c'était basomba bakoma babaraba bataba moto.
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Les Rolandais, on est sur www.idologie.tv avec David Ewembe. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Ewembe, on a bêté la Rabino Masolongo, et c'est pas ça. Donc, David Ewembe, présence confirmée na Benfica. Donc, tout ça, bon, chez Laurent Sokoko. Place Nini, conférence de presse, il y a. Mopa ou mokonzi Kofi Olomide ezole kalelo na Benfica chez Bons Laurent Sokoko ba détail mingi to yebi yangote exemple moi monsieur Kofi Olomide azalaka na Kinshasa et 30 juin Kofi Olomide kitagi na Luanda lelo to zabongo le 6 eza conférence de presse ya Kofi Olomide maramutu yekolo lelo bo yo konga na Idologie TV oh eza soki ndenge nini oh ya Laurent linga sala ke musique na pote zonga oh ya Laurent ba bebani na boketu premier wayambo ba détail wana nyonso bokoye bango kala mingi te po kala mingi te conférence de presse ezo banda derrière la caméra de Chris Chibango donc li bandeza ko fondre kaka po mayele lekebele dans ce moment na image ya kitoko boy eza bongo na grâce ya de Chris Chibango donc zalaka na David Ewembe ekosala bien masola balabala na lingaka bino na ntina merci beaucoup toi mon boss à moi na Kimukoko zalaka na David Ewembe ekosala bien mon vieux à moi wa wing ntimba zalaka na David Ewembe ekosala bien licho wing na lingaka bino na ntina Davinel bébé ya papa ne la image ya ntima donc bozalaka na David Ewembe ekosala bien donc cerveau monteur na lingaka na ntina parle de sang sur les guerriers zalaka na David Ewembe ekosala bien Ben Willy les Gabonais mon vieux à moi na lingaka yo na ntina pourquoi pas na Bodrik Matadi Bertonisi na Palanka Levante à Trésor nous là Willy Nege Guatardi Boter David Ewembe Boni santé mon vieux Babi Masola balabala tozaka na veni po yo yebi makambango Laurent Sokoko na mopa ou mokonzi basangani selon Willy Ndenge oyeba le pourquoi ouais ambassadeur culturel ya Congo aye awa na mutu oyo bino boyebaki azalaki na kati ya masolo oyo ya bato oyo azako financer po tokolobi foto lobango azako financer opération ezalaki kuna siko tanga azaki ko Willy Ndenge ozo confirmer na masola balabala yo Laurent Sokoko yem davane ko financer ba combattant est-ce que tokolobango to cracher ba moté pona likambo oyo eza vrai sikoyo ye monga yo comprendre que non azo bimisa mbongo ebele pona ko financer likambo oyo eza nango ye ndenge aza kozwila yango peut-être ekozala na solution mpona bacongolais sikoyo ayo comprendre que non eza solution mpona bacongolais te ezali baza kobete matolo ozo comprendre baza kobete matolo boketu na groupe na ye wana nyonso ya bakombatani boketu azalaki malin azozwa mbongo wana mama akenda kosomba mapango na yo omonaki lopango na yo alakisaki na mboka na ye wana so mbandaka soki nini na kati ya Kinshasa mpe oyo eza confisqué dans minute oyo na epai ya Laurent Sokoko donc toconfisqué yango lopango wana déjà donc ezaki boketu nani Laurent Sokoko akangi yango eza bavocat da tout basi bazwi ya nyonso atiaki na kombo ya ser na yango batali ser yango ser azotambola na nzete donc depuis auta mbandaka bayana na bwatu donc ser nanu azwa ata capital ya $100 te ne yango comprendre que non ne naza boye il faut combat wana sa nini esila donc combat eza kosila yo zo te sakanaka France 24 ya lobby donc bakalate bazo bayebi déjà oyebi tant service esalamaka bayeba ke ndako moko bayebi yango donc ne eza boye a bientôt toyoka ke non ba justice ezo kotela ba combattant wana omoni ba père wana baza soko tali bango bie baloba na TV bazaka bato mabuminene soko tele boketu libumune elekana ezo place te omona yete kaza lokwa ligororo donc libumu eza su na sens te e bani ko bima ba paquet omoni libumu bima ba paquet donc boketu libumu bani ko bima ba paquet soko ko ye moko aza dimi accompagner que non mutu azo ya munene na mbongo nanga yango donc il faut combat esila donc abo combat na poto abo pia onga nazo confirmer yo combat esili yango soko comprendre que non ambassadeur culturel ya RDC ezanani Kofi Olomide azape grand batu nyonso biso toyoka ye tobinda mpona ye accompagne que non il faut Kofi aya mpona kosigner contrat mpona kovide likambo oyo eza kuna na nini signer contrat nini
pour na arena concert na ye. Donc Kofi naza boye na Laurent Sokoko. Laurent Sokoko a produit Kofi na arena. Yango bien alobaki ke na si na interview ozaki nango publier nga na landi. Kofi alobi bien ke nga na zulia mbongo nga. Donc yo na Laurent Sokoko bunda. Donc pour na nini ceux qui ont récité nga na kozongisa nga mbongo te. Biso to tike like na Angola. Bato oyo to soutenir ba musée congolais na tango passe. Vous comprenez? Alors yango moni conférence de presse eleka awa na kati Angola. Donc eleka awa pour na mon mobimba ba comprendre que non makamwango bato ba sali yango eza bato ba soutenir ba musée loko bino ba journaliste de toza awa ba noni ba nani baza ba David bazali ba Lutula bazali ba Alexis bazali. Donc combat ezo silela awa na Angola. Combat aussi si yango na Angola awa. Donc oyo a convaincre na poto. D'abord via chamovoto. To bendio mato yo ya Luanda. Yo bika Angola soso aleki valeur ko leka mutu. Il faut faire attention na maloba na yo. Komeka ko benga bataru a 15 te basomba bakoma babaraba bataba moto. Il faut oye ba ko réfléchir. Ko la na bokechu te bokechu ko memo na libulu. David webe masola balabala na sabongo na Mathieu Bonche na balabala. Babi komba oyo ebunamaka na balabala donc ekosila mpe na balabala. Mathieu Bonche yo na balabala. Mathieu Bonche aza l'un ya organisateur ya conférence de presse oyo ezosala malelo eza bavantirité. Mathieu Bonche, boa tarde. Boa tarde. Bonne santé mon frère. Ouais, ça va, ça va. Kala mingi te conférence de presse oyo eza histoire moko grave. Kala mingi te ezobanda selon yo Laurent Sokoko na Kofi Olomide basangani. Omoni yango ndenge nini? Non, ce que je peux te dire, mon frère, ils ont initiative moi bien, tu vois, les loyaux. Après 12 ans, musique est bête à Suna Pototé. Mais initiative, il y a Laurent Sokoko qui a bête à Kofi Basolo là, donc ils ont une initiative à Malamu. Biso Nyon Sotoye Awa, Poto Mona Nemba au Sola, tout ça va bien. Donc bravo à Laurent Sokoko et merci beaucoup na Ozo Lingo Sala. Nzamba Sungara projet Oyo. Et comme Matina Sougane Yali. Après avoir fini, les musiciens bango na poto ba betate à réfléchir selon yo pose à bureau na ye. Mutamala muite bureau te zaka boulot de yo sala. Ndenga pe na sala boulot ngala pona batutu. Quand ça te reso boketo aye en tien micro non. Moi je suis là pour tout le monde. Tout dans le début à carrière mon frère. To à côté mo côté mais to linga ba valeur, to linga ko sama mboyo eza solo. Yo vanda na loi na ngala utikin na koti na banzela na ye Angola na zui passeport ezak pour na cop na biso donc photo sala ngo bien photo loba quand même vérité donc initiative to idée à Laurent Sokoko bravo nzamba sunga eketina suka sore beti lelo Kofi lobi wera lobi jibe lobi nosbi gez mawete bana wata et au sala vraiment biso bien donc biso tungana yo to sala kopo pour lobi to sala na poto mais ba chroniqueur ebele ba voyager na ba musicien yeb sanga lelo soki poto ezobeta mate ngana to suka tozana ba talent et l'accident bateau ba kendaka poto ba l'équipe biso mezande opportunité n'attend il est temps nzamba sunga nyonso simba et kosala bien balabala vraie mission autre ba vérité un mot Mathieu Bonche chroniqueur manager je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais pour tous les patrons. Pour tous les combattants, pour les combattants, Naza toujours au milieu du village. C'est mon travail, c'est mon boulot. Donc on est ensemble. Merci. Naba Masalangatu, Ponga Laramo entouré, Naba Rodel Malalou, Bazer Luyindula, Boss Ngina, Soit Maele, Otala Bisso, Batulorola, Sylvine Dala, Sernanga Kikolo, Takangama, Fantaisie, montre bien Boluka Sylvine Dala. Et Boss Pablo Kini, les seuls déclarants, Mao Monzo, Bazamwa et Belé, na bossante allé fison gaz na gaz et na bossanité allé miez. Babipozo wa mutu wa kitoko na Luanda allé miez. Merci beaucoup, on est ensemble. Mao Monzo, qui ça balabala, Angola balabala. Monsieur Laurent Sokoko, le patron de Société pétrolière, donc M. Laurent Sokoko, et pourquoi pas le patron du quartier latin qui est M. Kofi Olomide, notre ambassadeur. Donc, devant tout le monde, merci beaucoup à tout le monde. Merci.
Bazo signé la présence, il y a Serge Tataki Bokolo. Merci à Bazirou Moula et Benezé. Voilà, Tobeta Maboko, là on voit Kofi avec Monsieur Laurent Sokoko. Merci à la Congolais, à la mission de la Mosika. Boss Mina, à la mission de féliciter. Initiative, il y a Monsieur Laurent Sokoko. Et pourquoi pas le patron des quartiers latins, notre ambassadeur qui est Kofi Olomide. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci à tout le monde. On est ensemble. Sans oublier. Sans oublier. Voilà. Na quartier latin, si bien sûr, là où c'est dans la mine, s'il vous plaît, là où c'est dans la mine, au fond de la mission vitema, au théâtre sur la mambonnerie, Tata Oyo, il y a Laurent Sokoko, à investir bon d'ailleurs. A miser bon là, a miser bon là. Pour ça la bon là, pour le sécurité déjà dit, mais on peut y aller. Pour ça que sur la bonne délit, pour aider lui sur la promotion. Tant que vous voyez la date, tant que vous voyez la date, pour nous publier la date. Mais principe est que il y a Laurent à produire, mais c'est ça son principe, accord des années. Il y a des gens qui ont joué à fuite, à la sponsor à ma casse, et des gens qui ont joué à la maison à ma maison. Donc, vous avez mis sur la bonne idée, et ça pour la musique à vous. Oh, il y a tout ça là. Et vous ça la paix que ma maison, vous soufflez, ma bima, pour finir à vous. Mais, il y a ça pour eux. Dans le bawa. Il y a qui a na baventure des argent dans la vie. Il y a la limite que Tilero Azalia Wapona Magama Oseka. Donc, nous avons la gamme à l'État et lui balai à Souga. Et puis, l'esprit n'en a déjà écouté dans l'Arena. Vraiment, là, on peut s'attendre à bénir journée à l'élo le 6 juillet. Dans une semaine anniversaire de la life, oh ouais, pas cadeau pour ma déjà. Donc c'est la moi, bien reçu. Donc merci, il y a Laurent, Salam Akassi, tout le monde ensemble, tout le monde. Et maintenant, on va faire la mission à Belgique, à Paris, on va faire la mission au Téma, tout ça, la vie qui m'a ôté, merci beaucoup. On a profité de l'occasion. On a la présence de la maître Dagina Kakadak, avant le président de la télévision, pour voir la Souka, passer la débat à la ville de Momo, pour pouvoir passer. Qui est si vélo, en voyant beaucoup de gens qui sont dans la salle, qui ont bien de la carte vélo. Profiter dans l'occasion là, pour ministre ambassadeur de la culture, président de la culture, après les articles qui rapportent la carte qui a arrivé. Et moi là, celui qui a joué l'engagement au lieu. Le gouvernement voulait pas avoir une partie à responsabilité et puis là, ma partenaire là, et voilà la musique qui m'a capté au nom et tout ça, la paix, ça, parce que à contrat, merci. Bon, bon, voilà, merci beaucoup.